Bon, et tant que Congolais jusque là, nazomone lo mo zo marché ça te. Parce que ceux qui ne lo baé lobi bazongi ba banela musala mo. So baé ma etondi basali esili ma ekaoki lobi na ba yesus ma etondi jusque là et lo mo sala mezate. To comprendre bango te ba osala juste nini musala ngo ekinde tiwaka. Musala tozomona yango ezotambola wapi ibite soki bazosala ngo ndeni mpo balobi ta 45 jours ekosila yango ezosila kaka te me toyebi te ti soki mokolo bakosilisanga yanga eleki nayo ya fati ye moko moto asalisa bamisala oyo parceke tobanda kotambola awa na mabulu ere nyonso mokongo pasi mokongo ekobuka na biso toza bana bajeune boye me ozokota mabulu me napesi fati merci mpona eloko asali donc eloko nazosenga basali biso ka bakaniveau mpo baprotege prince na biso oyo nazomona bandeko na ngai ya ba OVD oyo nazoyeba te bazopesa bango marché te mpo na nini bazosala mosala malamu bazosala mpe prince yango na volume ya monene oyo tobanda koluka oyo bachinois babanda kosala te bachinois babanda kosala biso baprince ya bango volume ya moke oyo ezali mpo na misala moko ya urgence donc ezopesa vraiment esengo makasi nde tozomona goudronnage awa tozali na niveau ya sayo awa tozomona bazogoudronne makadame ezosala kitoko mais eloko moko tokosenga kaka na bato ya OVD vraiment soki matériel ezozanga vraiment basomba matériel po liboso kuna tozomona na niveau ya triomphal wana libulu wana ya munene wana donc mai wana ça fait nakoloba ta ba 2 semaines yango oyo bazoko maîtriser mai wana te po batonga béton wana donc baluka pena matériel ya makasi Congo France Misona bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com Ouais, mbote papa. Bon, merci beaucoup pour la question nayo. Ndenge tozomona misala zosale maboye epesa biso sengo makasi. Sengo makasi parce que mokonzambo kalobaki ete 100 jours oyo ya liboso oyo ezali pona misala moko ya urgence. Donc ezopesa vraiment sengo makasi ndenge tozomona goudronnage awa tozali na niveau ya sayo awa tozomona bazogoudronne makadame ezosala kitoko mais eloko moko tokosenga kaka na bato ya OVD vraiment soki matériel ezozanga vraiment basomba matériel po liboso kuna tozomona na niveau ya triomphal wana libulu wana ya munene wana donc mai wana ça fait nakoloba ta ba 2 semaines yango oyo bazoko maîtriser mai wana te po batonga béton wana donc baluka pena matériel ya makasi po bayeba nini na koévacuer mai wana mbote ya papa pona nga na pesa ki fwachi
merci na misala yezo monana mais o nazo senga na bandeko na ngai ya OVD na misalo bazo sala ba meka ko sala ba carnivore mopanzi ba meka ko bongisa prince ekete ba sala musala lokola bana mboka ke ekoma ke bazela nga moko wana tozo songela yango te ezala kaka bazo sala biloko likolo quelques séjours o tobi misamongo to sala ka sayo te ba sala sayo na motema nyonso po ba confirmer que te Fachi asala. Bon, pour tout ce monde a différence ya ba OVD na bana na ba chinois po basala nzela o ya prince ka savufu banda basala nzela wana esbeti bambula na mbula ebuka na kalokola ya bango te komona ka bango basali boy to beti maboko quelques mois e bandi mabulu e bandi mabulu neto zo senga bango te soki bazaba congolais basala nzela oyo na makanisi nyonso basala nzela oyo na motema nyonso kete biloko na biso moko ba congolais. Mote yaya. Comment la dans 100 jours avec secteur. Abandaki na ba prisonnier de l'eau dans misala et zo salama. Sentiment na yezani ngataki kwa. Yanga eleki na ya Fachi moko muto asesa ba misala oyo. Parce que to banda otambola awa na mabulu nyonso mukongo pasi. Mukongo ko buka na biso to zaba ba jeune boy. Mais ozokota mabulu mais na pesi Fachi merci pour eloko asali. Donc eloko nazo senga basali biso ka ba caniveau pour ba protéger prince na biso oyo. Nazo mona ba ndeko na ngai ba OVD oyo. Nazo yeba te ba no pesa bango marché te pour nani. Bazo sala musala malamu. Bazo sala pe prince ango na volume munene oyo to bando luka o ba chinois bando sala te. Ba chinois bando sala biso ba prince ba volume muke. Mais ba ndeko oyo bazo sala na volonté ya mboka. Bango il faut baumela vraiment Fachi continuer na bango atika makamba ba vantia ba chinois jindo mba fumu wetu Fachi bani no a continuer ni bana betu ba OVD ba benza muji mubimpa nyumba mona benza nshila munena uji mushila na ni wa ba chinois ba vantia ba balokuja makuta mujitunga jetu bayakatu kibaka mwa babanisha ekonomi yao ayesha bana betu bamujitunga ba ekonomi wetu ya RDC abanda henda tuyakumpala. Merci. Mbote pa te nani na lobaka na lingala lelo tozali komona misala oyo Fachi alakaki ba congolais dans 5 jours. Qu'est-ce que ça vous réaliser sentiment na yo en tant que congolais te pona nga pona na mwana musala ezo sale maka bongo na sayo epesa nga esengo makasi tokanisi nga de Fachi o sale logo te da 2 mois ya pamba zo sala ngo to moni Kinshasa mobimbe zo bouger kaka ba sala partout de eloko ezoka musabiso makasi ne salango nde bato bazala ina temeli lelo banimi yango ezasie musale zo sale mango te na mwa différence eza ebele na ni chinois tango abandi kosala musala abandi kosala bongo te asala na manœuvre lelo nde na mwana OVD azu yango asala na esengo makasi asala yango na sentiment asala yango show makasi pona to bana otamula ndenge lingi te eloko na asenga yango avoi basala ka misala ne basala ka bongo il faut basala effort balukela bakanala ya mai ebanda koleka na ndenge abie mpona tofanda na ndenge ya kimia.
komona nga David. Ndeko David, tomoni yo awa na sayo ozali koasiste mosala. Esengo nini to sentiment nini oza nango? Bon, nana esengo makasi na komona ndenge bazobongisa nzela. Donc esali nga esengo makasi c'est que changement ezali. Yango ezalaki mpona 100 jours, mais pas même tokokisi nano ata 50 jours yango te mosala ezokosalama. Yo en tant que Congolais, eloko nini ezokoasire ote makambo ekokende malamu na pouvoir? Bon, tozomona kutu nano alobi liloba te mais tomona da banzela ezosalama. Donc nzelo elungwe banda kuna. Kuna donc ezosalama c'est que makambo bien ezali. Total la ire. Makambo minene boye na mingonga mokie. Mais bandeko bazalaki na pouvoir ba usali 18 ans. Bazalaki kogérer makambo malamu. Ekozala nini peut-être mutema mabe to bazanya de moyen. Bon, ezaki mutema mabe. Envoyer des âmes mutema mabe. Nde mutema mabe bando sala ke ba bongisa te. Te. Ba chinois babanda sala avec intérêt. So ba sali bo ba yibi. Donc on fait des abisso na biso. Donc akutu na sepeli bango nde. Ah, mbote ndeko na ngai. Tomoni yo ozali pe parmi ba passagers ya isika ko sentiment na weka ngozomona bazo lepo na place ezali. Bon, na sepeli mingi na musala zo sala mapasi musala pende zo kende. Na sepeli pe mingi na ndenge na moni bandeko na ngai OVD parce que bango bato ba congolais. Ba yebi mabele nyonso o eza wana na mai esika ebimaka. Différence ni zo sala entre sala le ba chinois na ba congolais OVD. Bon, ba chinois baza batu moko baya koya bavanda na mboka na biso te. Ba moyo bimaka na Chine ba congolais bayebi yango te. Ba congolais bayebi moyo bimaka na Congo. Yango moni lelo muselo sala matala volume bate. Bate volume ya munene hein. Bate volume ya munene par rapport ba chinois bataka. Po bayebi awa moyo bimaka yango bate volume ya munene. Musala pende sala ezoleka bien penda musala oyo. Difficulté ni oyo. Ezalaki ko mettre kino na nzela pour bon, toi il y a des difficultés parce que Vanzela a quitté. Bateau a fait ça qui va misolo basala nzela bazaki ba incapable. Bazo sala musala moko boyo ezali aya bwaki zelo ya pamba po une semaine kimi na ye. Mais awa to monya bwaki zelo bate kutwa musala penda ekena kosila. Ah. Basaini kala kuna nengeza mai nyoso kia kuna mbula e banozonga po nyoni ya nobisa makada on va commencer par là on met trop barre ici dans le panneau. Bote Komona Khalifa. Bon, étant que Congolais jusque là, nazomone lo mo zo marché ça te. Parce que ceux qui le lo baé lobi bazongi ba banela musala mo. So baé ma etondi basali esili ma ekaoki lobi na ba ya susu ma etondi jusque là et lo mo salami zate.
to comprendre bango te ba osala juste nini musala ngo ekinde ti wapi to comprendre bango te fallait basala nini peut-être oyo ko proposer bango pour que permettre basala rapidement parce que musala oyo ezali ya 100 jours donc au cas où 100 jours eleki basala yango te ko mission compliquée bon bazaluka bana mboka basala bapesi marché na bana mboka eloko nde ezoboma bango baza na matériel te si que matériel ezalaki soto bayi topesa yango na bavoisin banga basala yango plus rapide baza na bamatériel te baosala seulement rien parce que soto bi 100 jours déjà esi ekokaki 100 jours esi ekoki nango deya mais awa chante nanu kuta ebandi même pas toyebi te kokende ti kwa tokóma nango ti wapi différence eza makasi na bamatériel baza même pas na matériel baingénieur yango tozomona awa bazotelema baza même pas na matériel ya kosala mosala bachinois awa so ezali bachinois mbe bakanga deya mai oyo babandi deya kokule béton tomona ye na prince université kuna mosala basala ye ekende rapide parce que baza na bamatériel bapesi bana mboka jusque là bako kosala ata leloko moko te baza na matériel moko kosala te ovd ezala juste ka babilamba baosala baza na eloko te banda babandaki changement moko eza te. C'est bon, merci. Mbote papa. Mbote papa Molière. Bon. Musala tozomona yango ezotambola awa toyebi te soki bazosala yango ndeni mpo balobi ta 45 jours ekosila me yango ezosila kaka te me toyebi te ti soki mokolo bakosilisa yango komona yo ndenge ozotala boye atanke mokolo difficulté nini oyo ezali koempêche bango baavance bon nga azomona difficulté ezamona ke no mai na bango nde ezokende mpena bien te il faut basula yango plan moko mala mpo mai ekende na canal moko ya bien différence nini eza entre bango na esalela bachinois bon nga namoni ke no malamu babenga ata bachinois basala yango rapide kesila po bato ebele bazodéclare kolaka no mbo ezokota benga bien te mpona bamarché na bango Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com